nga na yebi Coquette aza actrice na biso ya théâtre aya kosala émission na nga oyo ezalaki 11 ans ya sans souci na 13 ans ya madilu nde nasalaki na ye émission nasalaki na ye nyonso mibale à la fois tosali émission bon bato kaka nde batalaka ta mosusu yango na namoni Coquette abikoli banda le 23 décembre Coquette abenganga lisusu te oui na 2020 Coquette abenganga lisusu te nayebisi mpe baninga ntango tokutani nayebisi koko Coquette abengai bino alors nafana na nga nayebi kaka ata mosusu ayokaki sango me emiyelaki te koyeba mpe kolia ngo nayebi ete eza nini eza mbongo to nini wana mpe nayebi te nabenga ye mpe lisusu te nazelaki ye nde motu ayebisi nga ye fo arapele nga lisusu alors abenga nga te ti tokomi na février awa semaine oyo kaka oyo euti kosila oyo nde namonaki mama moko na poto abengi na France abengi ngai alobi mama do olimbisa ngai natindelaki bino bakoli epa Coquette eske ozwaki na bakoli ngapi nayebaka Coquette abenganga le 23 décembre mama na bi bon bakoli ekomaki le 22 ngapi abenganga le 23 ayebisi nga bakoli ezali awa me na kobenga bino tokabola mwa secret me abenganga lisusu te ngapi natika parce que nayebi makambo yango te ye mutu nde abengaki ifala rappeler me arapelaki te bon mama na obengo lisusu plus tard eleki 2 jours mama na abenga lisusu ayebisinga mama do Coquette alobi bakoli ezali boluka bobenga ye nazwi telefone nabenga ye Coquette mama moko abengi biso na poto alobi abengi nga alobi ke bakoli eza epa na yo boye o mama nga nabelaki yango moni ke nini moyenze te me bakoli wana eza epa aleki na ngai na nini na luozi na veni luozi leki na nga komona ye Lolita alors natina ye mwana na nga ya mwasi akende ntango ake akomi na luozi onde a32 awa te na matonge boye na boye vraiment mwa bacomplication ezalaki bazwi banumero yango bien te te kaka semaine passée awa semaine passée kaka na février malgré amona ye ndako yango me ndako ekangama mutu aza te mwana zongi me na informaki baninga na nga baveve ngani napesi adresse epa baveve nyonso ntango na ye kobenga veve ya dadi mpo napesa ye adresse nde alobi ote nga Coquette ayela ye nga koli moko ye mo mutu aye otikela nga me ezalaki ya kofungwama kaka batiki kaka atiki te ndenge bainforme nga wana natunaki te soki apesa ye na janvier soki na décembre wana natuna te nayebisi mais pourquoi yo nandimi teke na décembre parce que nga na Gisèle tozalaki le 27 décembre mpo tozala na réunion moko ya basa baartiste comédien tozalaki le 27 nde na informaki bango soki Coquette abengi bino wana tozalaka le 27 décembre nandimi teke ezali na décembre zeabi te ngai kotikelanga me ezalaki akofungwama apesi nga na saka me moko alobi ye moto akabeli nga alors to ozwi ote ayebisai nga ndenge napesi yo nazokende mpe kotikela mwasi ya sans souci nazokende kotikela mwasi ya pululu atangi bakombo kaka na verifie bango nyonso nde na verifie bazwaki te me napesaki quand même adresse oyo Coquette apesai nga ntango mwana uti kuna amoni moto te nabengi Coquette telefone esone mutu ayambi te nabengaka 3 fois esone mutu ayambi te tina ndenge mpe telefone wana ekangami lobi nango ndenge moko nabi bon nabengi mama wana parce que ye mama wana nde mutu abandaki nga nayebi te nabi Coquette natini mwana moni ndako ekangama me nga nabengi Coquette telefone esone ayambi te yo moko benga ye loba na ye soki biloko yango eza aede biso ayatika te mpa na nga bongo baveve mosusu kutu nayebisi mamango swat nga bona ye kobenge lisusu nabengi lisusu alobi na nga mama do yo osolola na ye te nga muna sololaka na mama wana abaye na nga napesa biloko na nga muna kabola biloko napesa soki baofele soki nini nde nayebisaki mama na nga alobi yo olobaki na ye akabola biloko apesa baofele me mpo na kozwa biso tozwi na biso te me namoni elobeli na ye komi lowani eti akanda na evitaki parceke nalingaka bongo te na evitaki mamango aye kotindela ye message ya voice abi Coquette kangisa biloko kende kotika epai ya mama Mado me mama wana atindelinga voice wana
kangisa biloko nyonso kende kotika epa ya mama do abenga baninga na ye mpo baya kozwa te pa ya mama. Alors naokai na voice mosusu mama na ye kotindela ye na opesa bino ba voice wana kuti mwana expliquer zaza te po yemema mulai. Voice mosusu alobi bo mama nazoka kali loba moko mais carton na pesa nango su ya okangama te eza polele ese fungwama deja wana coquette ndi atindeli mama na voice wana na ndenge mama ngo azolela koma yo fungula biloko bakolo biloko ngana tindeli ifalo benga bango bazala wana o bango nde efungama na misu na bango o mama na lobaki na tindi bakoli wana eza na kati ya carton mais o ya bino na kangi na tie bakombo donc c'est lokola 9 na mwana na biso wana na biso 8. Alors bilo monsieur ezaki na kati ya carton mais libanda ya bakoli ya kangi ateki bakombo alobi nango eza ba jean ba basket ba pantalon ba nini biloko ebele kaka ba fantasy eza na kati. Donc wana ezaki lo moko mutu na mutu apona boza na bana mutu apona moni ko ekoka mwana na ye ekoka mwana na ye bona bozwi ezaki bongo. Alors banda wana coquette pe abenga nga lisusu bisi bango totika temps lokola tobandaki yango jeudi vendredi samedi dimanche soki biloko eza coquette pa olinga te ke asambwa akoya kotikela biso ye moko toza mpe bamikolo te toza bamama te akoya nango soki ayaki nango tozwa mais lokola ayaki nango te mage ata ye ayoki na réseaux sociaux mutu nyonso tolingaka kima likambo mutu nyonso aboyaka ngambo mutu nyonso aboyaka soni coquette fale aboya soni wana aboya ngambo vendredi samedi dimanche 3 jours wana ta mosusu tonga tozwa na biso biloko mama wana ayebisi nga boye nasengaka na ye atanga kombo na nga te apesa kaka namonaki ke nga naza veuve na mama 9 enfants mobali akendaka mosala babenga mbamo